Les choses dans le banon na ba combattant tout baotalanga partout dans le monde. Donc ce qui concerne et betami eza humiliation totale ya grave. Nandeni. On a ba combattant. Na lobi concert wana ba combattant ba boulega combat. Ba boulega combat. Nathan. Nathan. Tant de combat. Tant de combat. Donc bitumbe belé. Donc ba boule ba combattant ba boulega ka combien de bandeko ba okufa na beni. Ba boulega ka keno crise ezana nous na Kinshasa wa dollar et comme il a 18. Ba combattant ba boule. Bilo e mati. De malembe pardon s'il te plaît. Ba combattant to ebi ke combat na bino ezalaka pour le changement de ces pays. Combat na bino za contre ba musicien te. Combat ya ba combattant ezali contre ba musicien te. Combat ya ba combattant ezali pour le bien-être et le développement ya ba congolais avec un partenaire idéologie. Je pense que ba combattant o ba réfléchir ba Hollanda ba yo kandenga non solo la. Na ndenge siko ya bagara boule. Na minute oyo yo to na besoin de changement. Donc ressemblance c'est aussi mbaté. Non à côté. Yolang ressemblance c'est aussi mbaté. Ressemblance c'est aussi mbaté par rapport à Nini. Par rapport à Nini ressemblance c'est aussi mbaté par rapport à Mikanda to ya passeport to Nini. Te Gloire Yolang a un problème ya ressemblance donc a un problème à ressemblance donc ba ye atana 7 bilongine ba na mibali mais aussi mbaté Gloire Yolang moya côté ça te donc si ko bloqué. Aussi mbaté. Au Moniken piana, ba salele ba formalité accueilli poto na document ya bababa. Et dans son prévané et ça voyage une semaine. Oh ye ken accueilli. Ya voyage une semaine. Mais l'essentiel accueilli. L'essentiel accueilli te. L'essentiel a comment ya ti poto. Non bien ken piana accueilli concert à Falité. Et bon accueilli. Accueilli conférence ya bababa et tenir le 28 février à Wa. Nabatami te nazotala Congo Zibola nabatami na ngai te nazotala de Congo Zibola Meso TV mutula nga wapi chez nani chez la reine Omba elengo eza kuna non non sotali te mitali yo nga na otala na ngai Congo Zibola Meso TV yango nde makambo kwa so ningo pena otala pena TV est bien masolo ya bien na ebite Congo Zibola ngana sina Ziboli misunanga Meso TV na sina zotala. Ah oui, bonjour, chef de l'internet, la balade nyonso à www.com Congo Zibola Meso TV, c'est bien le bien moi la vôtre Stanzo la Renala Madra. Quand on est dans le bas toujours na cadre masolo on to kita pour no comme la bino actualité sur la une. Nazanga morote na plateau, nazana René ya biri na robeng si plutôt me camper ko négocier makambo bezo les gars on a net sur internet ya yungu. Bonjour René. Voilà, bonjour na Esther Nzola la Renala Madra et puis bonjour aussi na batutu bota la biso maman na biso la reine Omba donc la patronne de Congo Zibola Meso TV motema ya maestro Nganzambe makambo les affaires à suivre Renabiri muta mbanga avec impact idéologie veut dire que banyama tout ba côté déjà mai donc na ba oba ke ba Paris ba Suède ya Nzambe sunga de la minute so ba na problème Renabiraza mais yo le baki otiki mbanga okomi honorable ko to baki baki so Renabiraza excellence de tous les journalistes. Renabiraza excellence l'ambassadeur le représentant légal. Prévenir na kitaki kuna na parquet herba kanga ba journaliste ba libérer bango malamo. Je pense que bo monaki. Ah to monaki mais René Abiri. Voilà. Dernièrement to mona maman livre auto ça geste membre ya ba journaliste appelle pour moi quelque chose moi enveloppe mais yo to moni yo tena janvier. Pona nini boya kité. Bozana pona maman livre to bozaka na ranki. Donc la première des choses c'est qu'il faut savoir maman livre azali ex-première dame de la République démocratique du Congo. Donc motema ya papa nabiso Joseph Kabila Kabange que je salue. Donc maman moko boboto maman Olive a sala qui vraiment acte moko ya bien. A kendaki kota la ba journaliste kota la ndeko na biso dadi ki kandala et alors sali que non ba sali lettre. C'est-à-dire que ba sali lettre que note ba journaliste au ba kendaki wana présent
bakita kuna na résidence dans la bureau ya maman Olive côté où ezalaka bandeko bayebi et salemi ke ngape Rena Biri na minute wana nale na contretemps fallait na kende bika maman Denise Nyake ou première dame na biso mboka osala ma action fallait ba biloko bima déplacer ki ba mandaka e kende ba bika première dame mikolo yo comprendre donc par rapport à Spertige Rena Biri aza cordon na Congo meilleur veut dire que to landeli la masolo par rapport à impact na idéologie mais toutefois ceux qui ngape na tout sous grâce wana ya kenon a participé qui kombo na ngekoti na liste pourquoi pas péter na kende so tambola na kimoyibiti mais baba ki yo kombo na yo ezakite maman Olive ba ikuta sana posa ko na yo na janvier est-ce que ça solo ba rumeur wana ezo circuler t'es bon là je ne sais pas là c'est à vérifier parce que Rena Biri je parle bien avec Joseph Kabila Kabange le président que je salue donc l'autorité morale il y a PPRD on se parle bien et ouais je parle bien avec les chefs de l'État donc notre ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange de PPRD donc ceux qui n'ont soulana papa na biso Raïs Kitoko et bon on a soulana ma bendenge ni na maman na biso Olive Lembe Kabila Kabange monstre voilà. Ah oui René Biri tout le monde a Gloria Langia qu'est-ce qui Paris mais à moi tout Suzuki Dominicain Piana à peine à Belgique qu'est-ce qui se passe vraiment yo OK c'est bon Hollande Kenya celle déjà pas hein ce qui est sûr que Gloria Olangi après avoir kobota morné Gloria Olangi a obunda bunda na banzela na minute to solo la bien vérité kangami non na niveau Grèce donc ressemblance c'est aussi mbaté non à côté Gloria Olangi ressemblance c'est aussi mbaté ressemblance c'est aussi mbaté par rapport à Nini par rapport à Nini ressemblance c'est aussi mbaté par rapport à Mikanda to ya passeport to Nini te Gloria Olangi a un problème il y a ressemblance donc a un problème à ressemblance donc ba yata na 7 bilongi na bana mibali mais aussi mbaté Gloria Olangi moya côté ça donc si ko bloqué aussi mbaté par rapport à ni ressemblance ya Nini éclaircir biso un peu ressemblance bato ba kenda rapporto na nzela Suède ba yebi faut tout na Karine Mokonzi mutakota ne longi ressemblance ozo comprendre par rapport à Mikanda to par rapport à bazolo ba déjà ressemblance c'est que il faut comprendre aux journalistes ta ba bi ressemblance ya ba document c'est-à-dire quoi il faut elongima obe ekokana na elongi wana donc ça ya zo ke elongi ekokana na yete donc ba yata na ba 7 passeport réseau simbelongi ya Gloria te yo zolo ba makam est-ce que vous en a preuve à l'appui donc yo zo tout na maramba preuve vraiment na émission comme OPJ oh OPJ te mais to zo émission faut le tango mutazolo ba nga correct si tu évoluer c'est que zo échappé et alors bon ya Ken Piana koti na nzela ya tout doit c'est que yeza ikamba ressemblance bon au moni Ken Piana la première des choses lor bat ba yebiti nga lelo Rena Biri no fongo la vérité au moni Ken Piana ah Ken Piana mawatro et puis accueilli poto ya akena mukanda ya conférence bababa ah Rena Biri tikabo la vérité oh tikabo nazolo ba vérité Ken Piana yoka ba musicien na bato bazalaka lokwa ba coéquipier bana misala ya fali ipupa ozo comprendre ba voyager ki délégation moko avion moko soki pena bangulu bakenda ki prévane zini kuto akatana ki kana aéroport Anjili ah bon nga na zo biso vérité parce que mutamande fuli bandi na poto ana sensé et oyo bon ma ndef be batona po bana sanje kande mtana sanje yo kangana na zolo bana yo na no vérité tikelanga temps s'il te plaît au moni Ken Piana ba salele ba formalité accueilli poto na document ya bababa et de son prévané et ça voyage une semaine oh ye Ken accueilli ya voyage une semaine mais l'essentiel accueilli l'essentiel accueilli te l'essentiel la communiati poto non bien Ken Piana accueilli concert à Falité et bon accueillir conférence ya bababa et tenir le 28 février awa ça baba na association ni na asbel nini ce que yo tout nanga na suyo bitina ni na kende live voyage kasi yo mtozo bitina lo bieza conférence à baba eza ya asbel nini bon ezali association moko ezalaka kuna na poto ezali pona ba noir o balaka bababa ba organiser tous les noirs congolais c'est quelqu'un pa mikosa ki baba yo kananu s'il te plaît tous les noirs congolais o bazalaka na niveau ya Europe o balaka bababa o ba yebi koloba te bana ba difficulté de parler ba difficulté de langage loko la ba Karine Mabolin ozo comprendre loko la ba maman na toyoka kana ya Suède ya salité o ba mère soki soutien soki pe ni nyangwana e o yo yebi wana kaka donc voilà pourquoi Ken Piana accueilli ezali donc conférence ezaka une semaine et c'est tenir les 28 awa accueilli des conférences ya bababa ba futelango pe billet et visa nango déjà gratuit ba tripotele visa na ndenga par rapport puis accueil yozo bangele longo ni poteze lorota
Pour te dire que tu as déjà moi pas. Si on a concert il a fallu. Oh et aux ezo boya e betama. Jacqueline dans la télé meliango. Tout le monde a fait boye boke chulere grave bokoto a télé meliango pe. Est-ce que bango bazana droit à côté les mais la penza concert ya fallu. Et là on ni penza ko lobana. Yo posa contre yango to ça pour ça concert e betama. La première des choses dans lobana on a ba combattre tout botalanga partout dans le monde. Donc, ce qui concerne et betami eza humiliation totale ya grave. On a ba combattant. Na lobby concert wana ba combattant ba boulega combat. Ba boulega combat. Nathan. Tant de combat. Tant de combat. Donc ba boule ba combattant ba boulega ka combien de bandeko ba okufa na beni. Ba boulega ka keno crise ezana nous na Kinshasa wa dollar et comme il a 18 ba combattre ba boulé te malembe pardon s'il te plaît ba combattre to ebi ke combat na bino ezalaka pour le changement de ces pays combat na bino za contre ba musicien te combat ya ba combattant ezali contre ba musicien te combat ya ba combattant ezali pour le bien-être et le développement ya ba congolais. Avec un pacte idéologie, je pense que les combattants vont réfléchir à Hollande, non solo là. Na ndenge siko ya bagarre boule. Na minute oyo tu as besoin de changement. Oso comprendre, tu as besoin de changement. Quand on parle de changement, tout le monde na ba domaine union surtout oyo ko rendre un être humain congolais très à l'aise. Que Congolais atazana na ba kati kuna na ba fin on se retrouver na 100 francs congolais. Boule kana minutes oyo ozana 1000 francs ozangelo kwa kolia na kini. Ozana $10 otuli nango kutu na maboko moni ke métro fiesta moyo kotango ezate. Mais tout le monde na États-Unis waka na 5 € mama na staff. Et sur les hommes tabasta. Donc c'est là tes expertises non solo là. C'est-à-dire quoi ba combattant soki kaka concert moko betami kaka na poto ezali humiliation ngana Jacqueline Dalate omoninga ngana Jacqueline Dalate te na pe boke chute ba biso so tole na ba poto wana me bolinga mona ne ma danki et ma est déplacé vraiment ça loana ko e bua ki ngwata na lupanga bazini so zali na poto ngako déplacer ça loana voilà donc par rapport ya bagarre à boule. Donc, concert on a Nyobeta. Falit. Nani? Falit. Nani Nambogo. Falit, c'est un grand artiste reconnu dans la RDC, non seulement en Afrique, mais en Afrique. Donc, Aza déjà la diaspora. Tout le monde a Falit au Landaï. Il est d'abord qui dans ces pays? Oh, qui dans ces pays? C'est un artiste musicien. Qui? Oh, un artiste musicien. Il est qui? Il est artiste musicien congolais, Fally Ipupa. Il représente quoi? Il représente quoi? Il représente quand même un musicien, non? Devant la Constitution. Ah, devant la Constitution. Devant la Constitution, ils représentent. Mais héritier Watanabe Goga Motona Tembe la cause à nostra la pulga le Seigneur Lei. Comme ça, il peut mingue. Nzambe nangaye. Boko bomanga pour héritier Watanabe. Ok, bah parce que voyage ça il y a trop de surprises. Borozo saut de moutons. Au Canada. Il fallait Azaki devant la Constitution. Nani héritier pas Azaki devant la Constitution. Sans que quelqu'un sait que René Azaki. Et Gozalamala momoni ben monsieur qui toko boya Willy Moucheni le véritable code mondial la zota la biso lumière d'Afrique porte à Congo. Merci beaucoup à toi Corneille Adouci. Djivenchi il y a Tembota la biso Paola Schengen qui lui à Londres balobi. Fondation toujours avec un partenaire idéologie balobi FPAD Fondation Paola Albertine David et Koti déjà en action à Lubumbashi qu'on a déjà pasteur Philippe déjà point barre au senti que na kin awa Rena Biri force venanga Gabi Azawana déjà chiba sou ma solo tous anango déjà correct niveau Londres yemoko mère chef la patronne qui lo à Londres Hollande la ma solo est la présidente Mouto pesi différence à ma fondation na katia mboka oyo et puis partout dans le monde. Donc bah merci vraiment trop. Na vite question aux assouni. Question Isaboy. Kalami te tomoni papa Chaya boy abeta ki na Turquie en Istanbul basi bazogi une équipe nous bimba. Tomoni pe héritier be kalami ta zoki na moi anakimi déjà na Canada pour la préparation. Mais azoki tapé déjà sur Istanbul on a pour un concert. Tomoni Ken Piana asali pa na poto.
par rapport à Mzouzi Lobi à Mikanda, à Mikanda Baba. Mais au moins, quand même, accueilli. La concert a fallu quoi l'essentiel à dire. Azam tout père, ça a été une polémique, le roi Moutambara, mais quand même à Niati Poto. Si vous Yopé, on y a Istanbul, tous les Lingo tapé Canada. Au moins, Biso, un retour dans la question, un retour dans la combat, leader, le rôle de papa chéri, le bin Adam, Motopamba, Salvatore, et la patria, mon leader, Amou Foubé, Moulangi, à Pembe, l'Idousso Moulangi. Oso comprendre. Un retour dans le sous-combo, il y a hérité Watanabe, la Cosa Nostra, la poule Gamotona Tembe. Okoki ko mélanger en ngote na ba combo ya ba n'importe quoi lokola batu oyo zobenga ba ken papito mutu assassin oko mélanger na ba combo na parce que héritier yo kanan héritier Watanabe a voyager na délégation a voyager na orchestre Mobimba. Bon, papa chéri a voyagé non ah mais ba voyage maramba lobelate na la team wata voyage zé loko lobelate mais to moni quand même que to moni ba mora publication to senti ba mona sima erna kendaki ki sangania bo mona ki publication te na Congo ROS mona ki voilà complexe poto to erna kendaki sangani mutake poto publier bino bobolo eno dake poto erna kendaki sangani na publier na Facebook bo commenter to bo commenter te erna ke Bujumbura na Koti Kasai na uti siko Equateur bo sepelite poto kaka mais eboba kenda ndeti mbujime okenda na masuwa na avion kena avion pe na mataki avion siko problème ezani oh femme ya poto ya likolo na ko Québec on la pesa continent la continent mususu oh my god tala mama nanga masolo eza correct veut dire que balobi la team moi t'as toujours to se retrouver wana na kata Istanbul donc surprise eza héritier Watanabe la Cosa Nostra la poule Gamotona Tembe balobi mi ange mi des mots bientôt là Brenda Kaembe la magma donc balobi ba fanatique tout ya la team moi t'as héritier Watanabe toza peto rozala toujours Moussa les okoba toujours balobi CG Chali Robin Dadi Mola toujours na pointe molobeli donc veut dire que Rena Biri mutu ya mbanga aza makamboza René Abito tu peux bungisa pe moko ya ba chroniqueur et ba chroniqueuse na comme Evelyne Camo Lopez on va observer nizo c'est déroulé comment bino nangam na bino ba chroniqueur comment vous se programmer vous s'installer vous s'organiser comment pour na voilà pour na matanga ndeko na biso Evelyne Camo nous sommes bien organisés donc veut dire que pour na bango biso tout oyokana to sangana qui vraiment na ba frère to s'organiser il y aura vraiment beaucoup de choses de bien pour nos relations na biso koribima le 27 to kunango le 28 voilà. Ok, merci beaucoup, merci René Abiri. Je sais que Nakansi Boyebi déjà c'est voilà, un confrère à moi. Napé ça bambote rapidement, balobi maman Mimi Moucheka maman na Chris Kalanda na kati à Bruxelles, na bosani tu veux dire que na Bruxelles na tikalara na mutu moko quoi. Donc maman na biso Mimi Moucheka maman na Chris Kalanda na Bruxelles. Na préciser bien na Bruxelles. Il y a la rateur sur la province de la Bruxelles. Kindaki katina kolona bonzambe merci beaucoup. Donc na Paris wana na monio Dani Bokombe tsunami na moni mama Sylvie Mbembe mama Sylvie Kabea. Nzambe na Paris wana na moni lisusu nani nzambe. Bon na Paris à part bangwana na moni mutu mususu te. De Erno est-ce qu'on a Londres na moni éloge mouya l'original et le véritable. Na kati square Coventry. Erna zongi sou na Paris na moni lisusu Malcolm X Gabi Lopoke na kati à Paris. Merci beaucoup à suivre. Mais René Abiri, voyez bango que nyonso lobi a soki e baluki ezala mutu na yo donc on a problème. Baluka par rapport à quoi? Baluka pour Zala calme. Zala calme. Les paroles parlent mais les images restent. Ah oui, merci beaucoup Nabonsu Balanda qui Congo Ziboulame sur TV. Je tiens toujours à vous dire de vous abonner massivement sur Congo Ziboulame sur TV.com. Et un grand merci à toi la patronne de cette chaîne, la reine Omba Adeline Omba, de gros bisous à ta maman depuis quelque part là où tu es. Na pesi mambo temi na ba fan na ngansu balinganga et pourquoi pas à toi Ludovic Wika et à toi Axel, pourquoi pas à toi aussi. Ah, Bengi, mon ami de tout le temps, ma conseillère de Ramon Swambaye. Je vous tiens aussi merci à Marc Lux Evan. Merci. Nabatamite, Nazota la Congo, Zibola. Nabatamite la live, Nazota la de Congo, Zibola, Meso TV. Boutula Ngawapi, chez Nani, chez la reine Omba. Elle langue Zakuna? Non. Non, so talité métallique. Nga na otala na ngai
Congo Zibola. Meso TV. Ya on est makambo quoi. Son nous pour notre la pena. TV est bien. Ma solo est bien. Ah na habité Congo Zibola. On a sina Ziboli misunama. Meso TV na sina zota.